Shalom, shalom, libota na Nzambe. Shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, Papa Daniel. Na Yesusu na tongo lelo pona ko partager liloba na Nzambe. Wana to fongoli ma komi na Nzambe. Tozo tambola toujours na livre na biso bandaki nango depuis lundi, c'est-à-dire livre ya prophète Daniel. Daniel chapitre 3. Versets 20 à 21. Nabandeli Koloba, Daniel chapitre 3, versets 20 à 21, je lis la parole de Dieu. Puis il commanda à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Parole du Seigneur. Père, totondio peto komisio potoza nzambe malam. Merci Père éternel pour la bonté et fidélité na yo renouvelée na tongo ya lelo. Merci pour la faveur et la grâce oyo sirabonde na bavi na biso na tongo ya lelo. Te le biso le kumu Père éternel pote yo ozali nzambe. Pambola liloba na yo na tongo ya lelo. Tika tenga moumbu na una zala simple instrument yo ko utiliser na tongo ya lelo pote mwana moko amona bolamu na yo. Saint-Esprit de Dieu nzambo yo bandi na biso. Tambola na biso pe okende kosukisa na biso. Na kombo na Yesu Masia, nde tobondeli. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Nzamba Bible na tongwa lelo amono na libota no mobimba pe asalabino bolamu. To déclarer maloba oyo au nom de Jésus. Bien-aimés, depuis lundi, tozolo bela sous thème na biso ya la gloire de Dieu est descendue. Tolobaki la gloire de Dieu, c'est sa qualité de présence qui se manifeste à l'homme. Tolobaki la gloire de Dieu, c'est la splendeur dont Dieu s'environne quand il se manifeste. Eh oui. C'est-à-dire quand Dieu décide de se manifester à l'homme, il s'environne d'une splendeur. Et cette splendeur, c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Ou on peut dire, il se cache dans cette splendeur. Ou tout simplement, il porte un corps. Cette splendeur devient un corps. Il y a un livre, il y a Exode, na 16, na 10, autozolobela, Bible zoloba. Tandis que Aaron parlait à tout l'ensemble des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Alléluia. C'est-à-dire l'Éternel était dans la nuée. Ou l'Éternel s'est caché dans la nuée. Ou tout simplement l'Éternel portait un corps qu'on appelle nuée. Alléluia. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, chaque fois que l'Éternel décida de se manifester à l'homme, l'Éternel portait toujours un corps. Soit colonne de feu, colonne de nuée, et buisson ardent, c'était des corps que l'Éternel portait. Il y en avait plusieurs. Mais dans le Nouveau Testament aussi, l'Éternel continuait toujours à se manifester. Mais apportait une autre corps. Et cette corps, ce n'était plus le colonne de feu ou de nuée, mais cette corps, c'était la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus est tout simplement la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jean nous dit ceci. Jean 1,14, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen.
Bref, Jésus est tout simplement la gloire de Dieu. Donc, quand on dit la gloire de Dieu est descendue, cela signifie Jésus est descendu. Alléluia. Oh, laisse que la gloire de Dieu descende sur quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. La gloire de Dieu descend sur un couple qui croit à la parole de Dieu. La gloire de Dieu descend sur une personne qui se trouve sur un lit d'hôpital. La gloire de Dieu descend sur une personne abandonnée. Alléluia. La gloire de Dieu descend dans une maison, dans une famille qui souffre tellement, qui ne savent pas comment s'en sortir. Gloire à Nzambe qui te l'a au nom de Jésus. Yo même toujours que ne rendez-vous administratif na tongo lelo. Gloire à Nzambe accompagner yo na nzela na yo. Yo peut-être na wenzo teka. Gloire à Nzambe et qui na mesa na yo. To déclarer maloba oyo au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis lundi, nous parlons de 3 compagnons de Daniel à Babylone. C'est-à-dire Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 personnes ne voulaient pas se prosterner ni adorer le statut que le roi de Babylone avait élevé. Ils ne voulaient pas servir le Dieu de Nebuchadnezzar. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage, tourna ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, puisqu'il ne convenait de la chauffer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Tout le baki boy, ceux qui ont moni ba membre de la famille na yo, to ba camarade na yo, to côté la famille yo kinda ko bala, ba komi kanda ba kangelu elongi. Ba komi ko soinisa yo pamba. Oh, bien-aimé, c'est que likambo zo linga ba sala, na vie na yo likambo ngo zo simbate. Alléluia. Oh, Nebuchadnezzar akangi kanda. Alléluia. Bien-aimé, so moneme ba collègue musala. Ba komi ko kangela yo kanda. Oseno loko ti ba zo kangela yo kanda. Yeba ke loko ba zo linga ba sala na vie na yo loko ngo zo simbate. Yego komi si bango kanda. Bien-aimé, ceux qui ont constaté makambo oyo, bakisa le sous ba prière. Alléluia. Qui dit ça le sous ba genou. Bakisa le sous ba prière. Atomoni souffrance na yo, maladie na yo, tout les kamobo ya vino, comme il passe multiplié fois 7, ko CDT. C'est-à-dire que gumba mela eke côté, mais bakisa le sous prière. C'est que gloire à Nzambe, eza pembeni. Bien mais Shadrach, Meshach na Abednego. Balobi na roi. Toko gumba mela eke kona yote. Toko adore pe eke kona yote. Toko sambela pe banzambe na yote. Nebuchadnezzar a siliki, a kangi elongi, a pesi ordre mususu. Alléluia. Bible lobi, puis il commanda à quelques-uns, de plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alléluia. Comme ils ne voulaient pas adorer le statut, comme ils ne voulaient pas se prosterner, comme ils ne voulaient pas servir ces dieux, abina bango ba lié bango. Oh, ba lié bango bien-aimé. Alléluia. Ba se retrouver maboko na makolo lié. Ordre ya roi Nebuchadnezzar. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens que tu vois dans la rue. Ils marchent, ils conduisent même des voitures, ils font des fêtes. Spirituellement, ces gens-là, ils sont liés par le roi de leur famille. Alléluia. Oh, bien-aimé, crois-moi. Batebele sont liés. Batebele baza maboko bakanga bango basinga. Yango zo mona moyo simba babiloko musu ezate. Puisque maboko na yo eza lié. Bien-aimé, celui qui a les mains liées, ils ne peuvent pas travailler convenablement. Ils ne peuvent pas faire des affaires. Bref, ils ne peuvent rien faire puisqu'ils ont les mains liées. Alléluia. Oh, bien aimé, beaucoup de personnes ont les pieds liés. Bien aimé, celui qui a les pieds liés, ils avancent difficilement, même dans les affaires, même dans les études.
Très souvent même, ils trébuchent. Ils avancent un peu, mais ils tombent. Il peut commencer quelque chose, mais il va trébucher. Bref, il tourne en rond. Oh, bien aimé, lié. Beaucoup de personnes sont liées même avec la pauvreté. À peine ils touchent son salaire, c'est déjà fini. Même ceux qui allaient l'ikelemba, bon, wana il faut ici là. Oh, bien aimé, lié. Même ceux qui ont à investir dans la faire moroboye, il faut quoi? Aza lié à la pauvreté. Même ceux qui ont sombi lupango wane ko tekama. Mituka ceux qui ont sombi ko kufa, aza lié à la pauvreté. Aza attaché ba kanga na pauvreté ba linga bango singa, ba koma mutu moko. Alléluia. Oh, bien aimé, batebele baza lié même na kiseliba. Okomona ba projet libala ekosuka kaka na nzela, aza lié na kiseliba. Muso komona o mwaso na lingi ete aza mulai. Mwaso na lingi ete aza mukuse. Mubalo wana lingi ete aza mwindu. Mubalo wana lingi ete aza pembe. Oh, bien aimé, likamba mulai to ya pembe. Tezande mutu wana zali lié, ba lié na kiseliba. Ina kiseliba ba koma mutu moko. Oh, mais Shadrach Abednego ba lié bango ordre ya roi Nebuchadnezzar. Bato ebele baza lié même na stérilité. Même ceux qui a joué zemi wana faut bima. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes sont liées à la maladie. Okomona mutu bando yeba ye 20 à 30 à 40 ans azalaka maladie. Aza lié. À côté hôpital abimi. À côté hôpital abimi. Malade o esili, malade mususu ebandi. Opération esili, bakosele so opération mususu. Oh, bien aimé, aza lié na maladie. Bamsusu bazali même lié na maladie de leur naissance. Nano abotama te mais si ba lié na maladie. C'est-à-dire banda mwana wana botama ti lelo asepela te azalaka maladie. Banda botama azalaka maladie. Botama maladie akola na maladie. Oh, bien aimé, ba lié. Bien aimé, leo na lingi otala pena vina o malamu. Singa nini ekanga yo. Hallelujah. Singa nini ekanga yo. Ba liya yo na singa nini. Eloko nini oyo ese repetaka na vie na yo. Eloko nini oyo ese repetaka na vie ya bana na yo. Eloko nini oyo ese repetaka na vie ya mwasi na yo. Eloko nini oyo ese repetaka na vie ya mobali na yo. Soko telepe vie ya bandeko no malamu. Okomona likambo mobo na vie na ye ese repetaka kaka. Oh, bien aimé, ba liya ye na likambo wana. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tala vie no malamu. Okomona likambo mobo na famille na bino ese repetaka. Ezaki pa mwana liboso koma pesa mwana. Eloko ngo ese repetaka. Bien aimé, lelo lien wana ifwe katana. Alléluia. Singa wana bien aimé, lelo ifwe katana. Eloko oyo ba liya yo na yango lelo bozo kabwana na yango. Bien aimé, na yebite eloko nini ba liya yo na yango. Zene eloko moko ekangama na yo bambule bele. Ba liya yo na yango. Eloko wana lelo ifwe katana. Yo na eloko wana lelo ifwe wokabwana. Oh, bien aimé, na lingi ndeko moko oya comprendre maloba oyo abanda ko pambola nzambe na tongwa lelo. Ndeko moko oya comprendre message ya tongwa lelo abanda ko bénir nzambe na tongwa lelo na kombo na Yesu Masiya. Bien aimé, bando pambola nzambe pona message oyo ki na tongwa lelo. Banda ko glorifier nzambe pona message oyo ki na tongwa lelo. Ngana yebite singa nini ekanga yo. Na yebite singa nini ekanga mobali na yo. Na yebite singa nini ekanga bana na yo. Na yebite singa nini ekanga ba frère na yo. Mais yo ki maloba oyo comprendre ezana likamoko se répéter na famille na bino eza a cause ya singa moko oyo ekangamo abene misoko comprendre maloba oyo obandi ko pambola nzambe obandi ko pesa nanu nzambe merci pona maloba oyo na tongwa lelo. Bien aimé, bondela au nom de Jésus. Bien aimé, bondela au nom de Jésus na kombo na Yesu Masiya. Ndeko moka bando pesa nzambe merci pona tina ya maloba oyo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na lingi ndeko moko asilika na tongwa lelo. Ndeko moko atomboka na tongwa lelo abando bondela nzambe. Bien aimé, singa nyonso oyo ekanga mobali na yo singa wana lelo fwe katana au nom puissant de Jésus. Bien aimé, bondela nzambe na tongwa lelo. Bondela nzambe na tongwa lelo. Oh, bien aimé, na lingi ndeko moka bando bondela nzambe soki ba linga ona singa pauvreté singa wana lelo fwe katana au nom de Jésus. Soki ba linga ona singa stérilité soki ba linga ona célibat to ba linga ona maladie singa na lelo katana obando bondela nzambe na kombo na Yesu Masiya. Singa nyonso oyo ba relianga na maladie singa na lelo katani au nom de Jésus.
singa nyonso oyo relianga na pauvreté singa wana ekatani au nom de Jésus singa nyonso oyo relianga na kiseliba singa wana lelo ekatani au nom de Jésus singa nyonso oyo lianga na stérilité singa wana ekatani au nom de Jésus bene mozo bondela na kombo na Yesu Masiya bene me banda ko bondela na kombo na Yesu Masiya lelo singa wana fwe katana na kombo na Yesu Masiya o roi Nebukadnezar aliye Meshak na Shadak na Abednego na ebite singa nini baliya yo na leko nini bene me singa na lo fwe katana au nom puissant de Jésus na ko luka ndeko moko foi abando beta maboko abando beta makolo peut-être yo baliya yo na singa moko boye roi na bino aliya yo na eloko moko boye eloko nini nga ko kabwana na yo te et ça là peut-être 5 ans peut-être 10 ans peut-être 20 ans o comprendre kate mais ndeni nga maladie etikara ngai te ndeni nga pauvreté etikara ngai te ndeni nga célibe kanga manga na nzoto ndeni nga stérilité kanga manga na nzoto bene me balia yo na yango na roi ya famille lelo zwa décision bando kata singa wana ozo beta maboko ozo bondela singa nyonso oyo relia mu bene me ozo kata singa wana na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya singa nini le balia bana na yo balia bana na singa nini famille na bino balia bango na singa nini bene me singa na le fait katana au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ande komoka bonde la nzambe singa nyonso bakanganga na maladie singa one katani maladie ngano to kabwani singo balianga na pauvreté bene me kata singa wana na kombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus, la ligne de komoka bando bonde la nzambe, singa nyonso, oe kanga bakoko nanga, singa na lelu katani, singa nyonso e kanga bande konanga, singa na lelu katani. Bien-aimé bonde la nzambe na kombo na Yesu Masiya, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la ligne de komoka bando bonde la, ozo beta maboko ozo bonde la, ozo beta makolo ozo bonde la, na kombo na Yesu Masiya, na kombo na Yesu Masiya, bien-aimé bonde la nzambe, singa nyonso, oe bakanga na pauvreté singana le 4 au nom de Jésus singa nyonso o relia na stérilité singana le 4 au nom de Jésus singa nyonso o rekanga na maladie singana fwe 4 au nom de Jésus bene me 4 singa wana na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya elinginde komuka bando bonde la nzambe bene me ko lembate singa wana fwe 4 na lelo e umeli bambule belé o so kanga mane loko na bambule belé 10 ans 20 ans vandi na célibat 30 à 40 ans maladie c'est que balia yo na maladie c'est que balia yo na pauvreté c'est que balia yo na stérilité c'est que balia bana no ne loko moko boye le lokate singa wana kabola singa wana na bana na yo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya la linginde komoka bando bonde la nzambe au nom puissant de Jésus singa nyonso o elianga na pauvreté singa na lelo na kati yango au nom de Jésus singa nyonso o elinganga na stérilité singa na kati yango au nom de Jésus singa nyonso o elinganga na giseliba na maladie bele mo umeli mingi na maladie mona na umeli mingi na maladie balinga ye na maladie na singa kata singa wana akabwana maladie kata singa wana na kombo na Yesu Masiya. Oh bien-aimé, prions l'Éternel au nom de Jésus. La ligne de komokwa silika, abando bonde la nzambe, o tali vino malamu, o komone e o kangamane loko moko boye, o ko kabwane loko wanate, e loko ne renyaka mingi na vina yo. C'est que ba kanga yo na loko na bokome loko moko, loko na le fwe kite yo, ozo beta maboko ozo bonde la, ozo kata si ozo tanga komwe loko wana, e loko nini ba liya ona yango, o e kanga ba mbule bele, ba mbula na ba mbule vandika na maladi, e zaba kanga na maladie akabwana maladie au nom de Jésus bien-aimé bonde na kombo na Yesu Masiya au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus elinginde komoka bando bonde la na bonde la avec foi na kombo na Yesu Masiya na kombo na Yesu Masiya singa nini bakanga yo singa nini bakanga bana na yo singa nini balia bandeko na yo singa nini balia famille na bino bien-aimé za na singa moko oyo balia ba membre bien-aimé singa na lelo fe katana au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez message oyo. Et ça peut être moko yepe peut-être ba liaye na maladie ton la pauvreté na yebité. Ce qui a qui maloba oyo yepe akopambola nzambe ya Bible. Ce qui na commis na suka, c'est votre humble serviteur Papa Daniel Nalobi. Bye bye.